bandeko bapanzi sango pe babengami babiso totombeli bino boyei bolamu na ndaku ya musala ya mfumu Nkusu Nkyambu nzala panda Angola oyo azali mokobi ya misala ya 1921. Lelo le 4 janvier 2021 masolo ya 4 janvier bandaki la 1959 esali bongo 62 ans uto bakoko na biso bandimaki kosopa makila mpona koluka lipanda ya mboka na biso. Lelo na 2021 soki tosali calcul uto 1921 esali mibu mokama uto Mukimbangu bapesaki masakoli ekozala pe abordé na masolo malelo bongo biso lelo religion africaine to kanisaki kobengisa bapanzi sango kobengisa pe bandeko oyo bazali babengami na biso pote tokoka koyoka nini oyo mokonzi ya bangunza Mfumu Nkusu Nkyambu nzala panda Angola abombeli biso mpona mokolo mwalelo. Na sima ya exposé de motif ya mokonzi nde tokopesa maloba na ba journaliste mokonzi na botosi bonso topesi bino maloba. Matondo mingi tata motambusi ya masolo mpona bopesi biso maloba na mokolo mwa lelo mwa ntsona zomi na libwa na sanza ya mine bopemi bwa mitano mobu mokama na tuku misato na mibale kolandela manaka na biso oyo ebalani na mokolo mwa minei sanza ya yambo na mibu koto ibale na tuku mibale na moko wapi tozali kokundola eleki bongo mibu tuku motoba na mibale buta wana bakoko na biso to bayebalekelaki biso liboso babundaki bitumba oyo etali koluka bosomi na mokolo mwa minei sanza ya yambo mobu koto ekokamba libwa na tuku mitano na libwa mpe bongo na bokoti ya mobu oyo ya koto ibale tuku mibale na moko ezali kokokisela biso mokama ya mibu uta wana Mfumu Kimbangu mpe batelemaki na mobu koto ekokamba libwa na tuku mibale na moko. Yambo ya masolo maso totombeli bino bapanzi sango mpe babiangami babiso boyei bolamu matondo mingi bandeko soki tobengisi bino ezali po tokoka kosolola biso na bino kolandela eleko oyo biso tozali po pamba te mokili ezali kotambola kasi bato na bato po batambola malamu nzela nyonso moto nyonso akotambolaka po atambola ngo malamu esengeli ayeba epai ya wuti mpe esika akomi wana ekososolisa ye kolandela epai aza kokende kasi soki ayebi te epai ya wuti ayebi mpe te esika kokende akomi akoyeba mpe te esika aza kokende. Lelo mboka na biso mokolo mwa lelo nde ezali mokolo oyo eleki bongo mibu tuku motoba na mibale oyo bakulutu ya ntango wana batombokaka liboso ya mindele mpona koloba na bango esi eleki mpe mingi lokwa balobaka na lopoto trop c'est trop eleki mpe mingi bonyokoli biso mpe mingi tosukisa lelo bokenda na bino mpona nini bakoko na biso to bakulutu na biso bakokaki kobunda etumba oyo wana to bakokaki kotomboka na mokolo oyo wana bayike lelo tovandi na kati ya mokili oyo tovandi toyebi te nini eleka mpe toyebi te ntina ya bonsomi yango eza kosala ete lelo bomona mayemaso boza komona oyo eza kozangisa bato bomoi ya elikya
toza lokola bakomisi biso lokola banyama kaka soko ole omeli olati mbala mosusu otomboli mapeka soko otamboli na motuka to na nini baloposo nyonso baza komonela biso esika nyonso tozali biso bayindo tozali basali tozali basungi ya baloposo mosusu baza koya na mabele na biso bazoya epai na biso bazwi biso bangamba toke epai na bango bazwi biso bangamba bomengo na biso nde ezokomisa bango makasi lokola ndenge baza wana yango wana tolingaki mokolo mwa lelo makanisi ekoka lisusu kolamuka epai ya bandeko banso bazolanda biso liboso ya bapanzisama nini ezalaka tata mokili oyo akeli mokili oyo tobengaka nzambe tata mokili akaboli mokili bato na mabele na bango na baloposo na bango na bolingo na ye po aza tata ya bolingo aza na longengo to ndenge moyi ebimaka engengelaka bato banso apesa bango biloko na bango ya kolia apesa bango mpe bisalelo mpe makambo na bango kasi biso lokwa tozalaki bana ya yambo bayakelaki ya yambo nde mabele na biso etonda biye biso o mokili ezali na yango posa ebiye wana yango esalaki te bakela na yango mpe mokili yango na lolenge wana mokili mobimba miso na yango eza kaka esika biso tozali mpo bomengo ya mokili ezali awa tokolika so tokundoli mwa moke kala botala ta histoire ya abraham ayaka awa mpo na nzala ekotaki epai na bango ayaki na afrike bana israeli bayaki apo nzala ekotaki epai na bango yango bayaki to boyeba bongo te bato banso bayaka awa ti lelo eza mpo kokelela eza epai na bango nde bakoyaka babileko elekaka biso tonyokolaka bakoko ya bamindele eleko esalaki te biso tofuta nyongo bakoko ya bamindele oyo ya katikati bayaki na mabele na biso ntango botangi histoire ya badiego kao baye bakumbi bonzambe na bango oyo soki ekomi epai na biso ekomi bosatana mpo baye na mayele mabe nde ekosala ete na 1485 bapremier missionnaire baye 1491 babatize roi wana siko kombo ya Yesu evandi kobanda na roi donc tango roi zinga nkuu abeleli Yesu bowumbu ekoti pe ebandi elembo nango babandi kotekisa biso kokanga biso na makasi kokumba biso na Amerika tokomi bawumbu na kombo ya Yesu esclave babelekei po bokonzi ekei tolali mibu yaki mpavita po nyongo ezalaki ya mibu kama mine na tuku misato tango kama mibale na zomi na mitano ekoki yaki mpavita yaki ala musalisusu biso bamotumbaka na moto na baye bayaki mpona koya kozwa bomengo awa po bakumba yango epai na bango po babongela baye wana makambo bango babengaka bonzambe epai na biso eza bosatana po yango wana nde ekangaki biso mayele yango nde ekati biso boyokani na tata akele likolo na se nde esali te bokonzi na biso to bonkumu na biso ekoti na bowumbu tango bokumu na biso ekoti na bowumbu misala na biso pe ekoti na bowumbu mayele na biso ekoti na bowumbu esili ekomi mayele na biso ekosalela nde bango bonkumu na biso ekosalela nde bango pe bongo bowumbu ya molimo ya bokonzi pe ya misala te kino tokomaki na eleko oyo nyongo wana esilaki lokola nyongo ezalaki akama mine na tuku misato ya mibu tango kama mine na tuku misato ya mibu ekokaki nde tata mokeli nzambe tata mokeli alobi
lokola nyongo sili nde atindelaki biso longengo motindami oyo awutaki tout droit epai ya tata akende likolo na se aye epai na biso lokola ndenge Mahome akendeki epai baarabe ndenge batindaka Buda epai baasiatike ndenge batindaka Yezu epai ya bamindele to toloba bakoko ya bamindele nde wana mokimba baye na mobuko toko kama libwana tukuni baye na moko nde batelemaki mpona koyebisa biso bayindo ntango ekoki oyo biso tozonga na bokonzi na biso tosambela nzambe to tata mokeli oyo bakoko na biso basambelaki bipai biso oyo babikisi balekela ezala Moïse ezala Buda ezala Yezu ezala Mahome bazongisaka kaka bato na nzambe ya bakoko po oyo bino bokoyamba ya bapaya nde liwa na bino soki bozongi na mokeli na bino oyo bokobanda olobela bankota na bino oyo bokobanda kobelela milimo na bino oyo bokobanda kosalela bisalelo na bino nde wana boyebi kati na bino mpe bokosalela bonkumu na bino oyo kosunga bino na lolenge lona esali ete mokimbangu na ntango batelemi mpona kolamusa biso bayindo mondele na mayele na ye mabe asali lokola ndenge basalaki na ntango ya Yesu bakosi baisraelite pa baromain ndenge wana mpe bayindo bakosamaki na ntango wana nde esali te bakanga mokimbangu na bakatela ye etumbu ya liwa na mokolo ya misato ya sanza ya zomi na mobuko toko kama libwa etuku mibale na moko botelemi ya mokimbangu ezalaki na sanza ya avril ya 1921 to mobuko toko kama libwa na tuku mibale na moko umukimbangu na ntango aza kokenda nde asali masakoli ya manaka oyo ekotambusa bayindo na kati ya manaka motei ya koya Afrika ekozwa bonsomi Congo ekozwa bonsomi bana na biso ebele ebandeli ya bokonzi yango to bonsomi yango ebele bakokaba mboka na bapaya bakomipesa na makambo bamindele apesaki masakoli ebele yambo tokoma na 1921 na 1885 nde mindele na Berlin bakendeki kokabola mabele na biso bakaboli mabele na biso donc oyo elingi koloba ete mabele oyo bango bakabola selon bango eza mabele na bango wuta bakangaka nzinga nkuu na bowumbu wuta bakangaki bayindo na bowumbu moyindo aza lisusu kolo mabele te aza lisusu kolo biloko te yango elingisaki bango bakabola mabele ndenge mitema na bango elingelaki babelge bazwi ya bango bafrançais bazwi baallemand baanglais baportugais baespagnol mpe bongo na bongo alors na ntango yango basalaka nini batiaka bagouverneur ya bakoloni elingi koloba administration ya bango bacolonisateur nde eyaki kovanda nde sika wapi mibeko eyelaka le sol et le sous-sol appartient à l'état to mabele na se ya mabele ezali ya l'état l'état ngo nani bosimba malamu l'état colonial elingi koloba mabele ekomi ya mundele yo kolo mabele oza na ntina ya komeka kutu kosimba te eloko te okoki kotonga ndako ya monene te okoki kosimba bisalelo ya ntina ya mabele na bino te toloba diamant toloba or toloba nyonso bokoki kosimba yango te wana eza biloko ya mindele bino kaka bamatonge na bino bamayebo na biloko misusu nyonso ya ntina ezala ta nzete eza ya mundele pétrole na bino eza ya mundele mundele asala manson po ete agere bino atieli bino baadministrateur de territoire awa na Afrique bosimba malamu basali baservice oyo tokoki tobenga bagardinage na lolenge nini
basali sous-armée batie na Afrique pour la protection kobatela mabele na bango bati la police ya bango pour na ko matraquer population pour na bavandisela bokonzi na bango ba utiliser biloko mibale ba religieux bango bakobanda kokosaka bino babetio na ngambo yo pesa sous l'état mamususu bakosa bino mokili oyo eza na ntina te mabele oyo eza na ntina te bino bokokende na bino na lola nzambe abongisela bino kuna bokende kolia bamalala bokende kolia bapaipai na banana kuna na lola bondima koniokwama nde bazwi baverset biblique lokola ere les pauvres car le royaume de cieux est à eux. Bayebisi bino tete bakoko na bino baza bandoki basatana so bakufi bakomi basatana bosambela bakoko na bango oyo bakoyokela bino ata kutu mokete wana tina ya mosala ya église soki bosali libala il faut bokende nango na église epa na bango so bokende nango epa na bango wana balobi ekomi ya nzambe mwana botami bokende otikela bango na bamboka chef du village ba chef médaillé bapesi bango ba épée oboyokaka mbele lulendo bapesi bango ba épée moto kako ya komeka kotomboka na bamindele bakotuba ye épée wana bakoboma ye et la police ezalaki na service ya mindele mpona komatrake population moto nyonso oyo mobeko ya mundele elobi boye soki akobuki yango okobetama okokangama okokota kasho to mpe okei boloko armée batiaka na Afrique armée auxiliaire ya bango bapesi minduki ya mingi mpona kodefendre bamabele na bango eza baarmée na biso te eza armée na bango lokola force publique ezalaki force publique armée secondaire ya babelge eza armée ya babelge armée na biso te po ebatela territoire ya babelge la police mpona kovandisela autorité ya état indépendant du Congo ya babelge awa il faut maltraiter population et non protéger to ebatela population te avant l'indépendance okoko timola libulu te na Kasai na Bakwanga na kokanga yo mpona nini po lingoso ya diama okoko tonga ndako munene te bino bayindo boza na ngambo na bino bovandaka cité indigène indigent mosengi mokeleli bango bakovanda na Kalina bango bakovanda na bisika ya malamu soko oyokaka esika balobi ville wana bango cité population bakotongela bino mwa bandako ya mike e basusu batongaka bandako ya nzete oyo batongeli bango bandako ya mike lokola ya kansito oyo nini kauka kalamu mwa bandako ya bandeke oyo ya bandalungwa na balemba na matete wana soki basali bongo bayindo pasi Kalina boko kokota yango te kombe boko kokota te bino bokosuka na site bambuma nyonso ya kitoko eza mpona bango comme misusu basali ba école na kati école nde sika propagande na bango ezaleli nde sika baza koforme batu oyoyo bazokela batu oyo bakosunga bango na misala na bango nyonso donc école ezali esika oyo batu bake koyekola lolenge kani ya kosunga mundele mpe kovandisa bokonzi ya mundele na religion na politique na science na kati ya mboka na yo 18h faut dollar 20h okoko tambola te so bazwi yo okomata na moto kobana kobenga sans payer
okobetama ofuti mpako te bazwi yo bakolongolisa yo bilamba te kutu mutu ya mpako bakobeta ye ya kosakana te na ebembe soki moto akufi bakotala buku na ya mpako afutaki te awa na ex population noire soki boke na stade de martyr bomonaka yango soki obimeli na avenue Kasavubu ndako moko eza wana ezalaka na couleur verte boye lelo na bandi bakotya bleu ndako wana ezalaki bazobenga la cité ebembe kozwa fimbo ata kama misato kolo ndeko akobetama po baye batikali bafuta mpako ateta ozangi otamboli ozangi buku bakopeze bilamba no na buku donc pasi ezalaki mutu mundu akoki kotonga ndako ya monene te akoki kotonga ndako ya matériau durable te bomoi ya malamu epa mindele bayindo kaka kobola bibembe awa bapumba ngo na bapusu mosusu na mutu l'époque coloniale bakoorganize babale ya bazebola batika bana basi tolo polele balatisi bango barafia po batia bino na mitu ketala bakoko na bino ndenge bazalaki nzoto ezalaki bongo te bakoko na biso bazalaki bongo te bomoliana kisasi ezalaki pasi babandi komema bato na bamasano batongi bastade mpona kosala baje mais éducation ezalaki kaka mpona koservir mindele yango wana basali science babengaki yango science d'auxiliaire to science auxiliaire eza pasi basali bekole ya bamoniteur basali université Lovanium eza chambrette ya Louvain donc auxiliaire ya Louvain université ya Louvain na Belgique Lovanium donc Louvain ya moke yango boyoki nyomu na suka kuna bakobanda koforme bayeba kosunga mindele na evre bagouverneur ya colonie bazali administration ezali baadministrateur ya territoire baza ndenge toutei kolimbola donc na mokuse congolais to africain aza kozala kaka na bomoi ya kosunga mondele mabele eza ya yo te ezalaki bomoi ya pasi banyoko bakoko na biso banyokolaki kasi mopepe oyo mfumuki mbango atelemelaki na 1921 etambolaki makasi sikoyo kolandela bilaka na bango ntango tobandi kopusana na ne 60 baorganizaki conférence moko parce que na Afrique juste après bozongi ya mfumuki mbango na 1921 pardon 51 ake koplaide kobelela kuna epai tata mokeli nde esalaki ete mopepe sikoyo ya politike ebandi na Afrique mopepe mpona tozwa libération po badirigant politique ya bayindo bazwa ebonga mpo lokola tobungisaki bokonzi na nzinga nkuu politique roi le politicien elle spirituelle oyo mfumuki mbango ayaki na yango ekoya mpona esunga bapoliticien balongwa na bareligion étrangère bazonga siko na religion ya mfumuki mbango do religion bakoko na biso esunga mpo tozwa baindépendance nde barevendication sikoyo ebandi bapoliticien batelemi ndakisa biso na Congo tata Nzezalandu asalaki association culturelle mpona korevalorize to kolamusa lisusu lokota ya Kikongo
oyo eyaki kokoma Alliance de Bakongo parti politique. Alliance de Bakongo to Abako. Nde batiaki Mbutakasa lokola président. Mbuta Lumumba pe aye kosala MNC, Mouvement National Congolais. Tango bauti na conférence ya Accra, kuna bake kokutana na Kwame Nkrumah pe bandeko mususu, nde kosala na bozongi na bango. Mbuta Lumumba na dimanche ya le 28 décembre 58 a organisé, dans le 27 décembre, a organisé un meeting et a parti naye et ça a été battu à la Moussaki Makanti Makasi. Moussaki Makanti Makasi. Ah, Lipanda. Esengeli tozo bonsomi. Lipanda, tozo bonsomi na biso. Boye basiko na Kinshasa, majorité ezalaki Bakongo. Bikolo mususu ezalaki. Mais Bakongo loko baza pembeni awa. Nde bazosala majorité awa na Kinshasa. Ndele ya mboto koma na meeting wana tanga moni mouvement politique elamuki andimi koorganize kosala te bayindo babanda kokota na babibonga. Kasi bayindo wana bakozala kaka ba auxiliaire na yo bakoservir ye. Nde baorganizaki baélection oyo esalaki te komisa Kasavubu bourgmestre ya commune Dendal, Tata Kanza na Kalamu pe bongo bandeko basusu. Alors tango Mbuta Lumumba a organisé meeting Abako na tour na ye pa monaki asali lokola mwa zu alobi ndenge nini mutetela ye asali meeting asali succès na Kinshasa bongo biso bakolo kisasa to kosala te pona de bango baye ko bongisa basala le 4 janvier dimanche nzoka ezalaki mabongisi ya mokili ya molimo pour le 4 janvier ngo wana bango bamindele babongisaki lisano ya motopi kati ya Vecleb na Mikado. Mikado ezalaki équipe ya Sabena. Sabena ezalaki société ya transport ya babelge boye bitile. Mundela azaki président nango azaki kosala kuna na Sabena. Okolango lisano ya motopi ezalaki programmé na stade ya vita na Mikado. Kasavubu asengaki pe autorisation pour na meeting ya Abako nde kosala mindele tango baye komona succès oyo Mbuta Lumumba asalaki na yenga oyo elekaki balobi soki tomeki kondima meeting ya Abako elingi koloba population nyonso ekolamuka. Po soki nanu ye mutetela oyo uti musika ye penza la musi makanisi ya bato asali tolo ba succès makasi bongo ya Abako kozala ndenge nini bobo ya Abako ezala te tolekisa nanu mopepe oyo wana mabongisi ya mundele nzoka yebaki teke akweyaki na motambo mokili ya molimo 11h ya mokolo yango ya yenga bamilita ya Abako baye po manate ezalaki prévu ezala na Imka esika babengi 4 janvier wana en face ya ndako ya président Kasavubu pe biro na ye oyo ye azalaki kosalela ntango wana soki bokele yo na balabala Loja na kwe wana bolobi India ndako Loja biro India eza na nini India nde esika ndako ezali ekangani na biro na ye na balabala Loja etali wana Imka nde ekosala sikoyo bamilitant baye
bazeli mbutakasa ayete azoya te azowumela nde nsima nango aye koyebisa bango bon bandeko meeting eza te mpo nini mindele balobi babongola mokolo mosusu Kasavu bazalaki non violent bamilitant ya bako baregrete babi me mpona nini bango bako kopekisa bi te balobi babongoli mokolo bozala kimia nde Kasavu bazongaki ne na ndako na ye po mokolo yango eleki mokolo ya mosala te azongi ne na ndako na ye bamilitant bazalaki desi koyimayima meeting erate kaka sikoyo na stade lisano kune na V-Club na après midi sikoyo na pokwa nakoliki alokwato wana tata ambassadeur oyo azalaka mpe mokolo yango aozanga te ntango tokopesi ye maloba aloba mpe mwa moke wana alors kuna na stade match ebetami V-Club na Mikado V-Club apoli lokola V-Club apolaki na ekipe ya bamindele alors basupporters ya V-Club epesi bango kanda na ntango baza kozonga elikia na bango balobi bo toyoka nanu Kasavu balobi nini parce que mindele oyo trop c'est trop comment bakosala biso makambo boye ntango baza koya bakutani na bandeko batuni Kasavu balobi nini te alobi te mpona nini te mundela boyi meeting ezala bon sawa bakolala awa te lelo bazokende nde bakomi wana na Victoire bapandi nano station ezalaki wana babandi kokanga nzela antuka mutu nyonso akoleka fotombola loboko libanda kotia misapi boye batala mpe loboko yango soki eza pembe antuka okozwa soki oza mutu mwindu leka alors monsieur Brazampinto azalaki coiffeur awutaki ville ngonga moko papa ambassadeur aotiela biso commentaire nango awuti kuna na Gombe na Kalina aza kozonga ntango akomi wana na Victoire akuti ndenge population ndenge bakangaki nzela abimisi mastor no revolver ala tire abomi mutu mundu moko mpe ya mibale apres adeki na moto na ye nde wana epesi mpenza flamme ya makasi bayindo batomboki lokola azala kovanda na quartier Fokobel donc eza quartier mfumu mbango lelo alo babi foto landa ye pana ye ndenge wana balandi ntango baye sikoyo na quartier Fokobel parce que ezalaki quartier esika baportugais bazalaki esika mpe baespagnol bazalaki basalasala bamagasin na bango Fokobel fond du Congo belge nde esali ke bakongole balobi mundele akovanda lisusu nde voilà esika babandi kopie biloko na ya bamindele kobeta bamindele nde Brazampinto azakovanda na balabala Simba oyo na kati ya koleka masolo na biso toza kosenga na leta congolais ndako wana basomba yango basala yango memorial mpona mokolo ya indépendance mokolo ya kosomi 4 jan monsieur Brazampinto abimisa calibre aboma bandeko na biso bayindo ya kosakana te na eteni wana esalaki te situation wana epesaki débordement bayindo batombokaki makasi bakiti ntina ngambo ya commune de Kinshasa barumbu lingwala bake na batemple sikoyo lokola bayebaki te bamindele to bazali kaka mutu moko na basango nde bakendeki na baparoise kopanza batabernacle batumbi basango mosusu mandefu balesi bango makayabu na bapilipili
Donc mokolo wana ezalaki somo ezwi yenga le 4 lundi le 5 ti mardi le 6 bamindele mosusu bakimi bakei Brazzaville. Alors babengisaki kutu Eftabel troupe nani artillerie ya Mbanza Ngungu bayaki na Kinshasa babimisi armée mpona baluka mpona kokalme situation. Alors situation lokola ndenge ezalelaki bongo, population atombokaki mokolo wana makasi, bakufaki ebele. Alors mundele na ngambo na ye ayebaki te sikoyo asalani, parce que bato batomboki plus bautaki stade. Mais lokola eteni ya Abako nde ezalaki organisé, pe meeting ezalaki oyo erataki mpona bango siko fo balaka plus ele politique nde balikaki bakanga Kasavubu na bato ya Abako. Kasavubu bakimaki nanu bakei na eteni ya Kimwenza, bakomaki koluka bango, batataki Ngotolo, batata Kanza, bazaki mo ebele bandeko mosusu bakimaki bake Brazzaville nde baye kokanga bango. Ntango bakangi bango mindele tellement bazalaka mayele mabe, babengisi avocat moko français maître Croquet po ba récupérer situation. Alors bato ya Bako basangisa bambongo, mais kotala maître Croquet wana asala ne défense ya malonga mpona Kasavubu te, parce que na lolenge makambo elekelaki Kasavubu azalaki commanditaire ya badésordre wana te. Po ye na tongo donc avant midi akalmaki situation, ayebisaki population, ayebisaki bamilitaire ya Bako bazonga na bango na ndako, po ye azongaki na ye na ndako. Désordre esalemaki na bapoko ti butu ezali ya population eutaki kotala match na stade, batribu yango plus na Bako. E na kobanza maître Croquet ezalaki kaka aloba te non, Kasavubu aza innocent parce que atindaki yango te. Mais sikoyo lokola moto mwendo na mayele yango muke, maître Croquet amati, grâce à maître Croquet Kasavubu aza libéré, babimisaki mbongo do tina lelo bato ya Bako do bazwa maître Croquet leki alanda Nzambe mpona bango. Donc eza pasi bandeko na ngai. Alors bomoni mokolo ya lelo 4 janvier nde mokolo oyo ebotaki penza bonsomi. Alors mundele tango atlali sikote ndenge situation ekendeli, ndenge situation ekendeli mpe ezotambolela, mobulu ezali veille esi ekoti deja na bayimbo siko tosala ndeni mpo to récupérer situation. Nde bomoni na 59 wana kobanda le 4 janvier, le 5, le 6 Mundela s'organise. Mundela s'organise na ndenge nini? A créé église kimbangiste. Mundela a créé église kimbangiste parce que papa Diangenda tango wana azosala pa monsieur Pétion. Monsieur Pétion azalaki gouverneur ya colonie awa. Monsieur Torder nda azalaki nani gouverneur ya ville ya Léopoldville. Donc bazui monsieur Pétion selon le papa Diangenda lokola appelle regroupement bangunza déjà bandaki kosalema ko bana 58 batata Dinganga, batata Mputu Panzu, batata Nsambu, ainsi de suite, batata Nsimba, batata Bamba baki nde baye kokela église de Jésus-Christ. Lokola awa ezalaki ECC ezalaki église de Jésus-Christ au Congo, nde baye kokela siko l'église de Jésus-Christ sur la terre. Nde babakisi koma Mfumu Kimbangu par son envoyé.
mais à l'église oyo monsieur Pétion akelaki nde baye kopesa papa Diangenda personnalité juridique le 24 décembre 59 bobalisa le 4 janvier 59 baemete esalemi le 24 décembre ya même année 59 bapesi personnalité juridique liberté ya kosambela mutu moko te akoki koutilize elongi ya mfumu kimbangu to eloko moko ya mfumu kimbangu to kombo ya mfumu kimbangu soki eza kaka te na église kimbangiste soko lingo salela yango okende okota na église kimbangiste. Alors besingombe bakomaki kofukamela papa Diangenda koloba bo lokola ye azwi personnalité juridique oye nde mfumu kimbangu. Alors bandeko mosusu bamonaki bongo baboyeli kosangana nde balenfe basali ya bango église du Congo tata bamba kambaki batata mputu panzu bate kosala bafikambi elolenge wana mundele kaka wana asali sikoni acréer so akeli so baparti politique mosusu lokola bakonako bapuna acréer baleader politique lokola Jean Bodikango bachombe bakalongi bitunga basali PCA esalemi ya bakamitatu. Alors babengi sisiko bandeko wana bon lokola réclamation indépendance ezali kaka sikoyo esengeli Congo ezo indépendance. Alors babi soki topesi bango indépendance yango penza bongo bakozwa penza indépendance mpona nini basalaki église kimbangiste na kombo ya Yesu pe ya Bible po bato na le 4 janvier 59 babetaki basango. Alors bayebaki te bato wana nyonso lokola le 4 janvier bazalaki kobele Kongo ya Kimbangu, Kongo ya Kimbangu, Kongo ya Kimbangu, Kasaku Burwa komoni mundele na baservice ya renseignement à se préparer en conséquence. Alors il faut tout ça l'église moko ya récupération bato nyonso bakokima baprotestant oyo nyonso bakokima catholique mpona balanda mfumu Kimbangu bakokende kokuta siko file ezokanga bango Bible eza wana donc bakimi te yango nomoni bakotisa Bible na église kimbangiste mpe bazokosa ete mfumu Kimbangu atindamaki na kombo oboyokaka wana mpona nini parce que ntango bakangi mfumu Kimbangu na 1921 papa Diangenda azalaki na 3 ans papa Kisolokele azalaki na 7 ans et bazwi papa Kisolokele bakena ye na colonie scolaire pa ba jésuite sima bambula papa Diangenda pake kolanda kuna. Donc papa Diangenda na papa Kisolokele formé na ba jésuite catholique bomo ina bango mobimba ti bakolaki donc batikala jamais kozala bakimbangiste ayebaki makambo mfumu Kimbangu te soki ezaka ko bango bamindele bazali kokotisa bango te parce que basala mondela se préparaka mpona bambula ebele donc a se prépara en conséquence yango même lelo bozomona église kimbangiste ezokoka kojouer rôle na yango te na maétat d'indépendance. Baforme 3 Joseph na bango Joseph Kasavu, Joseph Diangenda, Joseph Mobutu 4 Kutu na Joseph Malula. Eza pasi bamemi bapoliticien na biso sikoyo na conférence à table ronde parce que lokola tolingi tokende na indépendance po bakende kotia date ya indépendance sikoyo mindele bamemi bapoliticien na biso na poto baponi bamusicien awa et parmi bamusicien baponi mingi oyo baza na tendance ya kimundele lokola Grand Calais en tête na basusu oyo bazwaki mpona nini parce que même eyembeli ya Grand Calais bolingo na biso balajoa bolingo na biso basheri para donc wana omoni mais so bazwi mutu lokola lwambo amono fala mbonguluka die esi kizemikeya wana balobi mutu wana na bacode akende kobetisa code wana kuna ekobandola musa bato donc fo bomema bato oyoyo
donc moni ntango bakekuna mindele nde basaleli bayindo mibeko oyo ekokamba Congo babengaki yango loi fondamentale, donc constitution à la Belgique pour la Congo. Le président, parce que la Belgique, le roi règne mais ne gouverne pas. Alors pour le Congo, le président aussi règne mais ne gouverne pas. Mibeko, il faut garder français. École, faisant la Kakabongo. Église catholique, fait à l'église d'État. Donc, avant l'indépendance égale après l'indépendance. Armée faisant la Kaka, armée à protection à Mabéli à Belge. La police fait matraquer la population. Pour nous vendre des autorités belges à travers les dirigeants de Sika, il y a Mindele Mundu, tout Mindele Ndombe. Alors, Basolo Likuna, Binosiko, nous vendons dans Bakalina, on a la cravate, on a la boudelle, on a la Mindele, on a la chambre, on a la Mindele. Basile ici. L'air mondial a monique ma camino, c'est bon, il y a les beaux gras calés Tumba. Indépendant, tcha to baké, indépendant. Donc, ti boso bina mindele baso se kabino, po bayebi ke boso na bino indépendance. Mais bazuka kabatu na bango, o bako servir bango si. De bomoni, batiaki date ya le 30 juin. Baye awa, bakomi parce que na osala moi parenthèse moko. Omoni le lobino. La jeune bazo l'accepte pas si haut et ça l'a fait. Kabandi papa ambassadeur a yebi lipa moni lipa oyo bomona ka pain coupé. Mapo bazo kata ba tartine wana. Bayinde bala ko mona ngote za oza la kana kalina. Biro bokene ko loko taka na fulu. Fulu bazo benga ferme de boza ki côté ya martyr. Bongo soki mutu mwendo akutami na lipa o mundele akata do trace ya minu ya mundele ye pazwi minu na ya kokisi wana bongo bando ebisa bino baninga botala est-ce que yo so ya lipa o mundele alia na mboko bongo akutana na kisuka putain mais ça grave même madame batato bazosala na ville ne bazolo madame kuna bazoyana ona cité boso tatala na station madame tala bana nde babowela deba madame ebobota na cité lipa wana pain coupé bayembela ngo pain coupé café na lipa batula mateka mboko donc les apasi ba mariage esalema mwasi abali makolo ngulu awa tina bakoko na biso ba réclamaki parce que fallait tozonga bakonzi ya mabele na biso alors mundele tango amoni ka préparer makambo ne nyonso wana esili et voilà batiaki date le 30 juin baye pour ba proclamer indépendance parce que bamoni que oui Congo va garder intact colonie belge. Mutu nyonso a diriger Congo à cause de la gouverneur et la colonie. Donc il va remplacer M. Pétion. Gouverneur de la ville a remplacé M. Torder. Chef d'état-major général a remplacé M. Jean Sens. Programme à Mundele Yangwana. Oya kobima libanda akokufa. So batbalanda ligne de conduite. Bekole eko continuer kaka na système ya Mundele. Église catholique eko tika l'église d'État. C'est leur programme o batia na kati ya loi fondamentale. Ata boyoki état laïque ezate. Nde wana esalaki Mbuta Lumumba ntango bazongi awa moko la proclamation d'indépendance Baudouin a vanté koko na ye Léopold Kasavubu aye apesi bango merci Mbuta Lumumba sepelaki te nde voilà esika ye kosala discours ya éveil ya conscience que l'indépendance oyo eza fruit ya bitumba makile esopanaki Mundele asepelaki nango te
nde suka nango bayaki koboma mbuta Lumumba baekarte ndenge boyebeli mwa moke bamasolo. Lelo 4 janvier wana yango moto ebota le 30 juin. Mais nini basala balongoli makambo ya indépendance na cité bamemi yango na Gombe na ville ya Bamundele. Bapoliticien balongwe na cité bake kovanda na Kalina esika Mundele azalaki bake kolata cravate. Donc tobundi na bango indépendance 4 janvier. Mais siko ekomi population atikali na cité, population indigène. Alors bango bake kovanda esika Mundele azalaki po bakende kolia babude na bajambo na basosiso balala na bandako ya mindele bazwaka mbongo ya mboka oyo batindaka yango na poto. Parce que Banque centrale du Congo ezali sous-banque ya banque belge. Mbongo na biso franc congolais au Kasavu boye kosala sima ezali sous-monnaie ya franc belge. To na mbongo te ndenge toza boto wana eloko te, même ba arme na biso ba fusil wana bozomona ezali ba sous fusil ya ba belge. Donc faut ezala se ya ba belge. Armée na biso faut ezala armée ya kosunga ba belge. La police bon. Alors ba politicien na biso faut bazala ba politicien ya ba belge. Port ya Anvers azana support na ye Matadi. Biloko nyonso kouta wa ekei parce que bon pona question ngonga masolo eza milai penza. Donc avant l'indépendance égale après l'indépendance, c'est le même Jean Sens, le système wana avant de service. Il faut qu'on garde mutu pauvre libela fatika la kaka pauvre parce que so bazui makoki et ko la musa makanisi na bango. Il faut bachaka kaka bambongo na ba banque na biso. Bako bomba mbongo pa na bango te. Boko ko tika ba yindo ba s'enrichir te. Programme mondial. Voilà 4 janvier lelo. Tobengisa bino bapandisa. Pe bandeko ba Holanda biso. Po biso tozoko ba musala mfumukimbangu ko bandeko landela bilaka mfumukimbangu. Pona Matadi indépendance ya Congo. Le 30 juin 1960, ba signaki acte, ba accord, ba belge bandimi que Congo est indépendant. Et une indépendance à côté de la souveraineté nationale et internationale. Donc la logique, il faut que l'Angola, la manifestation d'indépendance na Gombe et il y a la cité. Quartier indépendance, il faut la quartier Kalamo et le Wakombo Kalamo est un quartier de l'indépendance, quartier Fumutumba Wingeta. Donc tokoki ko vivre dans la politique ba de vendre dans la Gombe té, ba politicien faut ba vendre na biso la cité. Et quand on a que cité pour indigènes, alors ville pour la famille. C'est pour que les policiers ne soient pas vendus pour la cité. Vous lire le quoi député. À ça député à la Belge. Dans le monde, il ne passe pas la population. La population, dans la même situation, dans l'indépendance, il y a des gens qui ont été maboko. Donc les gens qui ont été la bande. Ah, il y a tamboli na impala, les gens na impala. Mundela tambo na impala na comète bobeti maboko na stide baker de l'opéra bozongeli yango ah la tamboli na mer tamboli soki na nini bozobeti ebomengo na bino ezokende kosila se kosila emindele bazo contrôler Congo bomengo ezokende banzete ezokende ata bino bapandisango bolobelaka ngo te. Pétrole la bine sokende, diamant la bine sokende, Monisco avant de couler na est, bolobé la kangote. Liberté après, c'est ça pour la presse occidentale. Mais dans le pays, Bamboka oya biso, liberté après c'est ça. Au moins bon dima bo servir bango na kofinga ka ba dirigeant na bino. Bongo bango ba koya na soi-disant droit de l'homme na bango na ba association ya Libi. On a koya ko protéger bateau ba finga ka ba dirigeant. Alors, bref, voilà. 4 janvier, le long, tu as recadré ma canisse à battre. Journée penza ya indépendance,
bakoko bareklamaki mabele zonga ya biso, bokonze zonga ya biso, tozala na religion na biso. Nde eloko oyo ezosenga lelo ezala respecté na badirigeant politique. Alors tobengisaki bino kolandela climat ya mboka esika tokomi biso tokomelaki bapoliticien nyonso totindeli bango mikanda po lelo biso bakolo indépendance biso population makile sopanaki nani tobénéficie na indépendance yango vie na biso bomoi na biso banda bakotisa yango na misère na bowumbu depuis époque coloniale ezokontinue ti lelo ti liboso bandeko na biso moko ti ndenge baza wana bapoliticien nyonso bazalaka na souci ya peuple te souci ya mabumu na bango siko tozobunda mpo indépendance na biso ezala effective nde tozotala situation en face ndenge makambo ezali kotambola eza pasi parce que kombo ya Yesu depuis 1485 ekomelawa na 1491 roi ndimi yango ekotisa biso na bongo kombo wana enyokolaka biso mokolo na mokolo na côté spirituel na côté politique ba monsieur Pétion banyokolaki biso siko badirigant na biso moko susu administrateur du territoire na biso la police na biso moko armée na biso moko tozanga mandoki ya kodefendre mboka na biso po mobeko mondela aloba donc il faut kaka bakobana koprovoke bakanisaka tosalaka baguerre biso tosala baguerre te tosankretiwaka babimisi M23 ale bobundi bobomani bino na bino lelo soki babelge balobi bakoatake Congo boza sire ke armée na biso ekotelema po ebunda na babelge tobunda te parce que tosalaka mindoki te na Afrique baza toana interdiction tokosala mandoki te me bamboka nyonso ezwi bokasi parce que basali mandoki donc soki bosalaka mandoki te boza mpe na armée te mais boza koutilize na bino mandoki fusil po bachasseur mpe bautilisaka fusil arme eza eloko oyo ya défense même mbeli ekomaka mpe arme soki ozosala nango défense me neti biso toza na mandoki ya kodefendre bamboka na biso te eza te nde tozosibir balwa wana dirigeant oyo akomeka kaka koose epuis lokola baza komaintenir biso na pauvreté trahison ezali e trahison wana corruption eza facile oh wa matondo mingi na bandi bapandisango po tozobundela mboka na biso ezosenga Afrique ezala ini bayindo bazala bomoko me kobanda na 60 mindele bakabolaki ntango kaka bazongi awa bakorompre Tshombe 11 jours nsima ya indépendance sécession katangese après sécession kasayen tokoti na baguerre tribale tikino balongolaki Kasavubu batie Mobutu alors abako ntango balongoli Mbuta Lumumba abako eza kosepela nsima ya Kasavubu makambo oyo yoka tozovivre lelo IDPS na ba PPRD bazobendana kuna parce que Mundele a réussir kokabola FCC na cash nzoka ebongaki babenda kutu lamuka baya bakota totala destinée ya mboka na biso no tozovivre lelo eza pasi parce que soki si bakaboli bino mobule kote bomoni église kimbangisi nde bakabwana bato ya nkamba basalaka kaka fonction moko te yango wana bauti kokafe makasi mpo nini nyonso bakosala tokomi na période ya koréhabilité mfumu kimbangu bango bakosala yango en fonction ya moko ndenge moko mpe lelo ata basali union sacré ekosala kaka en fonction ya FCC et non en fonction mboka po Mundele plan na ye yango
Nenga bakopesala na ngwe eloko na mboka ezosala pasi indépendance o makili esopanela bapoliticien bake kolela yango babude na bajambo balali yango bandako ya chere population atikali kaka bongo na misère ti lelo tokokoba bongo ti ata lelo ndenge bazosala wana bazosalaka mpona baintere na bango nanu babongisa mboka te nanu bavanda mpona intere ya peuple te depuis 60 ti lelo e bato wana nyonso bakambaka baza bato bafranc maçon rose croix kobanda 60 ti na lelo baotika lobongisa mboka te makambo eza ebele ntango eza moke na kobanza yambo na clôture mpona pia bino maloba na bamituna na bino donc tobengisi bino mpenza mpona to comprendre biso nyonso sens ya indépendance me napesa maloba mwa moke na papa ambassadeur parce que tobengisaki bino mpo boza parmi baterre oyo bozalaki na indépendance le 4 janvier soki mokobetela soki mwa lisolo moke ya monsieur Brazampinto bongo nsima nango totyana mbula noel te tya kaka lisolo ya Brazampinto mpo papa ambassadeur na profite koprésente tata matumona papa ambassadeur ya Veclin premier animateur ya baanimateur ya bade la stade Tata Raphaël depuis 1953 le 25 décembre 53 nde ya bande animation donc betana mwa lisolo wana matondo mingi mpona date ya le 4 janvier ya liboso soki nabandaki baanimation na kati na Veclin parce que nazali ambassadeur ya bitu nabandi yango na le 25 décembre 53 dans 3 ans 70 ans alors pendant le 4 janvier pour te connaître quand même pendant ndelo ya Brazampinto eza komona yesu kokena ville to na Salma Congo côté ya Arginikitas yakoyeba Arginikitas te Arginikitas ezalaka sika baidepesi basalaka réunion wana Salma wana face sane kuya kokaka suki ya bato mingi tuse alors ndenge tomonaka ye alors le toye kokoma na makambo indépendant ndenge ya siaki mobulu ezalaki ndenge nini mpo na ngai natali mobulu ya le 4 janvier eye na noir moke na koexplike pourquoi le léopard eke na poto le 11 juin 57 léopard te me lion avec 18 joueurs 5 il y a des lignes, 8 il y a des lignes, 5 il y a Veclin, 5 il y a grave. Alors, là, les Bajongi, ben, vous faites compte, Union Saint-Gillois. L'Union Saint-Gillois, on a marqué le 31 juillet. Au Bamba, on a marqué les 5. Alors, là, les Babani, vous faites 3e minute, mon qu'on a tibi. Alors, biwa na bandira qui a parlé. Zoé Nicolas c'est qui est dragon, entraîneur père de Ba. Bakende qui fait na Lyon, kuna na Belgique. Alors, il fait ça qui pendant 10 minutes de discussion. Zoé Nicolas, les semaines, na biswawa na arbitre ya mondial. Arbitre ya mondial, albino ezabi, ya albino ezabi. Alors, mabange bandaki wa. Babandi kwa tuli mabange. Beba ni ko botele mabanga ni lele ba mona kiti o awe communication musu lele ba ko ba Union Saint-Gillois ko kia bia coup franc et coach to ndima ki bandima ki ya musodi mais deuxième bi bandima ki ya ngote pamba te to akina jouer moko azaliti lelo Paul bonga akimo konzi ya ba mortier parce que yesoka bala likolo pour lancer bala l'air ya ko mataki deux défenseurs ya Union Saint-Gillois ba mataki alors l'air aningi stade beli bonga alors ndelo wana bakoi alors arbitre kufra on est côté on voulait bandi après match 3 ans alors l'air on voulait bandi ba piaki le même Brazampinto abandaki biso te batu bakititi na zando muneno ba piye biloko ba makaya ba tout
que dans les 4 gens toujours le même niveau azaki en passant biso zo que les stars to kutaki bato groupe ah to yoka kite meeting ezala donc si ko ba do meeting ko to de la petisi ba meeting ezala ah bon to que les stars pour to zaki pa ya pauvre madame Honorine kaka na kwa wana ya ndela ya nani wana shika bateka kanani bateka kanani hein est-ce que bateka kanani sapato consommer les places et Kaboni le grand montant dans hôtel Tukini Tukini quelque part na kwa bar wan ndago wan ezalika za chaîne Antonio l'équipe de star na star bulu penza ezalaki penza bulu ko sala makaka wana deni mundele wana ye concert azaki na sentili ya chocolat na mwanze tena ya chocolat alors akuti ba allez atingi ba policier wa alors ba to pe wa mais les Camerounais non à sauver na biso to comprendre et puis ba pekisi ba sala meeting siko ya alors mabanga Yeba, bois qui m'a bangé, nani commissaire wana alors que tu vas policier mais quelques policiers va dire alors en passant il y a Brazzaville à qui me couche à côté de la Vespa na moi qu'est-ce qu'il y a valise va si jo ou il y a là au côté carte alors les ba moni ah t'as me soucier wana a bénéficier de vous wana ezaya ko patenga mo les ba ke ko ko plier wana ko biso za kina zone 148 nous avons que les besoins na groupe et là on a besoin de choses na ba journaliste on est place sur le 4 janvier ningi bali kufuna personne n'a fini ba le 4 janvier place ya le 4 janvier ningi ko bani ba ko bote ba kufa kindengeni faut expliquer ba ceux qui va sentir combo parce que ça qui yimika les comme le 4 janvier pourquoi parce que mbulu et salama kiwana et banda kindengeni pour mbulu ça pourquoi ba twana ba kufa c'est ça parce que ba to kuna le 4 janvier vous voyez les places dans les 4 janvier signification les 4 janvier vous avez pas c'est ça donc nazana mingi ko baté pour na go le baté que tikana banda ndenge na bandela que pour na comme ambassadeur peut-être so ko ni na banda ndenge na comme ambassadeur peut-être alors il y a un moment to bengisa libino bandeko baso tokutaka bobola tozokola na bobola tozonuna na bobola babanke eza te mpona bajeune babomba misolo au moins bar nde ezali na bahotel oyo mindele babongisa bahélénite donc base prépara avant to accéder na indépendance bapiéger avenir même badirigeant nyonso bomona na mikolo nyonso bazaka bato banganga eza pasi nakolinga lelo tosolola na bino mpona matali kosomba baza na système ya koappauvrir biso ntango mobutu akoti na bokonzi fo koatake tula bakongo baza na mbongo yango wana bomoni kokweya ya baro manoka bapesi ye punition asali eloko te bapesi ye punition alesa baprisonnier osilo soki aza na mbongo akosoutenir abako même batata kisombe boyebaki salisa bakwesi bango bakoti bango na bureau politique batindi bango babanda kotonga bahopitau ya leta bapesa bango mbongo donc olo bakwesa kansebu bakwesa parce que nini akosoutenir UDPS donc na lera mobutu faut kochasse mobutu azosilisa bokonzi aza na bamilliard aza na ba 18 milliards fortune ya mobutu bandako na bacote d'azur mbongo wana nsima ya kolongola mobutu aza na baizine ya pagero na Afrique du Sud elimwa Mzee Kabila asenga yango etikali 3 millions bopesa oyo no topesa na famille na eti lelo bacote d'azur elo bamasusu te lelo faut attaquer donc il faut kaka souci na bango eza koappauvrir bayindo donc bino bayindo mpe lokwa bomesana jalousie sikoyo ekomi bolongwa biso tolia banani balia population to bino wana bokomisi mboka restaurant to bino bokende kolia mbongo boke kotinda bana na bino na poto na mabota na bino lobi to bakosala bino yango kaka soki basusu baye lokola il faut koappauvrir bayindo baza na mbongo te kaka songisongi no omoni so botiki bango na mbongo bakobundisa bino bakosala te donc bino bapanzi sango tina pena tobengeli bino
il faut bosala mosala lokola presse étrangère, presse occidentale, parce que presse occidentale ezali service ya information pour na récolter l'information pour bango ba se préparer ndenge nini ba ko attaquer balingi ba boma musée wana pe na ko s'adresser kaka na bilo pour basala programme plan ko boma musée ba utiliser Jeune Afrique. Jeune Afrique est sali musée interview baso joindre d'information ceux qui botali Jeune Afrique wana basale la ye interview na parler de marbre batanga na bapandenge ya kotambola ti basali plan sima ya kosala kaka interview wana babimisi interview wana biso ndenge tata mokili alakiselaka tolobi musée Kabila aza na problème e bokotala meme mbuta Lumumba bokomona ke interview eleka ava baboma presse wana ya bango soki bomoni kaka ye bandi ko interview balingi bayeba makanisi na yo eza ndenge nini lelo famille Mpolo ndenge ka bazo réclamer reste ya nzoto na bango déjà radio télévision belge asi abengi bango posa d'information donc bino pe faut bosunga mboka oyo il faut que lotala ka ba grim na biso banani bazomema banzete wana bazokende nango wapi. Il faut que les correspondants na Belgique, na France, na États-Unis, partout. Batale la kabino ndenge ni mindele baza ko s'enrichir na bomengo na biso biso tuza kotika la babola. Il faut que dénoncer kango. Pétrole na biso zo kende bokende kotala bato mwanda de. Bo ça ba reportage wana. Parce que pétrole wana la logique eza ya ba solongo na ba oyo. Mais ba tie bango bakengela ka ba pompe cheval. Chef du village, Colo Pétrole, va vous foutre $100. Combien de barils les autres? L'État au contrôle. Si vous avez du pétrole, vous avez des choses américaines et français. Vous avez des choses qui sont au lingo tindi kabiloko na Congo, il faut les la carte na Belgique, na port reverse. Ça passe. Donc ba pandisango. Tout ça la musala et le to la musa conscience, bo dénoncer ba mabe. Bo luka kolia na ngomela. Banda kwa lingwala e banda ya mabele za tilelo, banda époque coloniale. Tina ba commune Kasavu bo tambola ka. Alors ba dirigeant na biso baza na problème parce que tant ba komaka mbala moko ba kutaka cahier de charge. Il faut oyo. Nde bomoni esika oyo bato balobelaka. Mfumu soliaka mbongo. Pona nini? Parce que biso to boyi lokuta. Boko sateke ote président honoraire mutabomi mboka. Ote Mobutu mutabomi mboka. Ote Kasavubu mutabomi mboka. Le fait ya koza la propriété privée ya Léopold de nebomi mboka. Même président Fachi abomane mboka te. Mboka mikufela. Moni na Kasai bazoni yo kama na Congo sa na Équateur ti lelo bazola ta mangwanda mais bolobi Mobutu a René 30 bo bangala ba René 32 la Swahili 18 ans ba Congo 5 ans mais bota la Congo central ya ba Congo bandundu ya ba Congo bota l'Équateur ya bangala bota la zone swahiliphone bota la zone lubaphone et l'autre ko ça le matin parce que les sols et les sous-sols ils ont continué à appartenir na bandele na Afrique il faut kaka emundele ndombe akamba na ba français we pola bokendo tanga kawana ndezo boma bino parce que les camerounais foi ba na munoko na malamu kinongo zo bulu munaka wala mondela zo ba vitala muto tale loko bref botala bino moko couvre feu mon français bozo couvrir moto bango siko ba komina bango bizengi et pas na bango basali couvre-feu. Siko microbe mona na kana microscope. Siko bango lero bazo sa couvre-feu na poto. Siko ngala zako mituna. Siko ye corona ngo a evraka na butu na moya sala kate. Siko ne basali couvre-feu kuna na poto. Basoda kaka bango baza na punition spirituelle. Siko bisope le kwa toza colonie bisope to changwa. Afrique peut côté moni kaka mboka boye parce que ba portugais moni pas ngola mais vous ça couvre feu est-ce qu'il y a microbe vous ça le couvre feu za soda asimba ka monduki
omoni pele ya musu mutaleki na mutuka bafongoli coffre na yebo batenga siko corona ngo bokomoni na misu. Donc omoni mundela commission biso ni sika moko te bande konanga te toza bato na 21e siècle tozokomisa 100 ans pour mokimbango eza tango oyo bososola makambo ya ebele. Europe ko devoir biso eza na mbongo na biso bolongo na ba distraction bozosala bokoma ba fanatique bato ya bako bato ya MNC bato ya Puna bato ya PCA bobetelaka ba dirigeant maboko ndenge pe bozosala lelo lobi ezalaki union sacrée ya ba nani oyo ba IDI ya ba IDPS ya ba soko longo kuno ke yo komi très bazobeta maboko population lelo pe komi kaka boko bobeta maboko FCC PPRD parti ADF soki nini te toza na posa kaka tosangani. L'Europe nous doit. Europe ko devoir biso. Et soki tozwi mbongo wana zemi kaka ekoti lelo. Azata na moi 5 to 100 000 dollars na ye. Na mbongo Europe ko devoir biso. Bongo tala. Tokolela ngo mwe 100 ans. Tosalaka te. Bon, na contentieux Europe Afrique. Ne mundela lingite bosimba kuna paso bosimbi kuna. Ya kufi ko kufa. Mais bobo sala na binote pesika na zo chité lokwa mitune ezali. Lokwa les conventions spirituelles nyongo wana nde ezokanga bango bakobeta mape bakosila. Bakokoma ba pauvre mitelengana. Biso tokomata kaka. Voilà to bengiseli bino bandeko ya presse pour la 4 janvier za mokolo ya indépendance. Le peuple congolais il faut à la musalisu sous makanisi na ye pour le batena dingi indépendance na ngai. Donc to boyi oh ba belge ba lobby ba français ba lobby ba américain ba lobby te biso ba congolais nde to kosangana politique na peuple poto loba to dingi to jouir na bomengo na biso matondo. Matondo mingi na mokonzi wa ngunza na discours na maloba bouti ko lobela biso sikasikawa yako bakisa ezalite yako longola ezalite eliko lobake tukoka kolate tolobi iyo ezali bongo yako bakisa ezali olimbisi muke poto na dibota na wale bomoni to bengisa ki ba musicien ndeko na biso des femmes. Kwa yemba Afrika, kaka pona Afrika te, kasi na bitumba. Te dinko ba musique te. Ndenge bakendeki na ngone indépendance la table ronde. Musique et accompagner ka pe bo moli ya ba. Voilà to kosolo la sim mato. Ko bete la ema boko. Ngona nengo vonga. Nani mususu boyenga bango ndeko motana bobetela pe ndeko motana Kamenga tata Kamenga na kombo ya kobotama ya mboka na bango te matondo wana mobetelaki ndeko oyo boyebelaki na tant que star ndeko Kamenga biso tutu voilà ndenge tokutai koloba mingi ya kobakisa ezali te pamba te bolobi ezali se bongo tolobi iyo tokoleka na ngambu ya bapanzi sango tobandi na nani ndeko musaki Papa Poussou, les lots 60 ans passés. Il a dit que 62 ans. 62 ans passés, on va 6 décennies, on a mis là, il passé. Tu constates le Romoko. Ngai pratiquement, c'est chaque 4 janvier, on a dit maman Myriam Balanga, tu as rappelé. Et on a plus de 10 ans, où tu as les 4 janvier. Mais là, on a moni, jouer des matières léopard. On a moni, on a boule les cas, tu as les matières léopard.
na mosusu atatiki biso olobelaka yango mpe tozwi kane après kozwa kane tozozwa susu te wana ezali parenthèse lelo namoni bango te le 4 janvier na ngai natuna mpona nini bamonani te lelo oyo olongoli bango namoni présence ya bandeko na biso abetaka musique awa ye mpe nakozwa motuna na ye oyo tokoka mpe makambo ebele soki akimaki exil nde azongi sikoyo tokatoyebana alors lelo oyo le 4 janvier bino bakimbangisi traditionnel bonayebi kolingaka bongo te bakobi ya mosala voilà ya fumu kimbangu ti sikoyo boza divise bino moko nango boyokani ezali te outi koloba ete bandeko baza kosala en fonction lelo kozala bandeko ya cash basala en fonction bandeko ya FCC tozobaluka et tozomona bameme conflit même ezocontinue église catholique protestante mais toyesoki epa na bino bato bozoteya biso bayindo bokoko na nzela bozozi kimbangu bozoyokana te est ce que momo te boza na part responsabilité oyo tozosala ete mboka na biso tozokende mpe liboso te en dépit ya baémission ebele osali chaque 4 janvier namoni ekomi monotonie mais na pas responsabilité bino bachef spirituel boyokani ezali te tozozonga nsima mpona nini question ya liboso question ya mibale na oyo etali politique ya mboka na biso na baémission ebele olobaki na ngai ete 4e président selon prophétie ya Fumu Kimbangu nalingaka tuna mpe motuna na uta Félix Tshisekedi akitanaki ye oboya mpe koloba olobaka susu te na baémission ebele nalukaka olinga koloba te est ce que ndeko Fumu Kusu okimi baprophétie oyo ozwaka mokumba ya kolobela bayindo lelo omoni ke Kabila aleki lisusu te ekomi Félix okomi kose contredire na baprophétie wana to mpe eloko nini eboma misima c'est vrai kofungoli télévision nango okomi connecte bachaîne mosusu nayebi susu ya bongo mais ezalaka motuna na koleka mais oza so fréquente ndenge ezalaki liboso okoteyaka bayindo tokomi na difficulté même temps tovoyage na libanda moka okuta na bandeko na biso oyo baza bana bilaka bakotuna bituna mais papa nkusu akoloba te mpona papa nkusu akoloba te mpona ye nayebi te motuna mibale ekozala motuna suki ekozala na yo tali kaka politique ya union sacrée tomoni ondiki otiki ebonga na mwana mboka évêque Mukuna oyo akomi na nkumba ya évêque patriotique oyo aza koloba c'est vrai kaza kosadresse na barégime eleki notamment ya Joseph Kabila mais yo ozoloba susu te na oyo etali politique mpona nini epuis motuna na ngai na bandeko na ngai ya musicien natunika na oleka ndeko defa oyo toyoka ata en exil parce que chauffeur à taxi soki elobama et que ye moko aza présent akomisa biso esi azalaki na exil to paye programme ya musique na ye eke faci beto aye nde azongi matondo mingi mpona baye ya bajoueur ya ancien léopard toekarte bango te yambo nanu baza na matanga toza na matanga mpona yango lelo 4 janvier ya lelo spécialité na yango ezalaki tozobenga mpenza baye bazalaka na 4 janvier yango wana na bandi tobengaki tata ambassadeur mpe tobengaki libota de la coco bomoni mpe libota ya tata akwete donc akwete ancien joueur ya aveugle mpe entraîneur ya aveugle donc ekartaka motu te mais eza selo programme miteni ya mibale tozolobela badivision baosala fonction ya baninga biso mpe na aile spirituelle ya bangunza bolobi toza divisé eza na maladi wana mundele mutatika mais eloko biso tokoyanolaka bino ntango nyonso tolobi mama bota ordre kombone désordre na kati ya bilanga yo kolona madesu kaka te muteko bima kuna matiti mpe bimaka mais bimi lokola kaka miliona na kati ya bilanga yango nomoni kolo bilanga yaka na periode moko akoya kopalola po alongola oyo eza miliona na ye te nde omoni esika bozosala confusion lemoso bangunda baza divise te eza bamatiti mosusu ebotaki nango na bilanga ntango tekolo mosala Fumu Kimbangu ntango akoya na Congo nde akolakisa oyo ye alonaki moni meteni wana na ngambo ya prophétie ya Fumu Kimbangu na kolikia tozongelaka tikino lelo
que 4e président azali na kati ya prophétie ya Mfumukimba. Et na kati ya prophétie balebele boyambaki biso to baneli kosolola na bino tolobi mindele baza koambrouye bino po bolekisa periode ndenge baambrouyaka bato na ntango ya Yesu. Kasi tokolikia prophétie ezo continue kozala en vigueur ti lelo. Pona nini? Parce que 4e président amemaki biso tina baélection libre. Donc kiti o président Tshisekedi aye kovandela ezali ici ya baélection financée na Congolais. Ezwi ingérence ya libanda te. Donc logique elingi koloba te président Tshisekedi azali président indépendant. Oyo azo dépendre du moins ce qui dépendance na peuple na congolais. Oyo evotaki kiti oyo avandi wana oyo bavotaki. Soki ata akondima te, mais logique ezali ke baélection biso bato organisaki yango oyo ebimisi président de la République sans un franc ya baétranger. Donc ezali lokola président ya bafrançais bafinancer baélection na bango lokola président États-Unis lokola président ya bamboka nyonso. Logique nde oyo président siko Tshisekedi alingaka travailler na yango eza oyo wana aza na compte à rendre na peuple congolais oyo evotaki ye et non na baétranger mindele oyo bakomisaki ye mokonzi te. Le malin eza mindele bato bazosala ngo na église na bango nde bamoni sikoyo te soki tokotambola na ligne wana indépendance ekokoma effective. Na raison wana biso tozo garder prophétie intacte tolobi po ekomisi biso na indépendance sikoyo tokomi na problème à contentieux. Donc toza sikoyo na kati ya bitumba tozobunda na kati wana po indépendance wana emona na polele pe contentieux wana to récupérer yango. Alors ce que le bique c'est ce que vous vendez kimia bozoloba te depuis tangu mulai na limboli baboyi koyoka lelo même bandeko FCCP bazolela parce que bachaki matoyi mangongi soki tomi kotelaki netumba ya ko réclamer misolo na biso pa ba belge lelo mbele Congo pesa boete. Alors na mukuse na média tozali to se contredire te prophétie est toujours en vigueur mais ce que tozotala lokola toza na président oyo azali indépendant o mindele bazolinga te indépendance wana ekokisama il faut changer fusil d'épaule. Donc elingi koloba mais toza komona mfumukusu mingi na média ye akoti ya kokota na place na biso te po ya na kata religion étrangère osomona ya na religion mindele bango ndeze esengo mingi mpona biso parce que biso toloba soki bapesi mboka na Yesu ekotikala kotambola te siko tolingi tovivre nde preuve yango te matoni. Non, akendaki exil. Non, akenda jamais exil. Ndenge na ebele exil le roi mutu moko tolo baneti na fingi fumukusu. Siko fona kima na brazati. Menga na bima awana orchestre ba montana ba ali toke États-Unis ko beta. Leur orchestre panzali à partir ya États-Unis na zaki suna moya osala te na bengi su groupe mususu yé. Groupe on a les fallait tous visa ya visa le chaque il y a 10 ans mais ça la combat ba montana. Il faut que poser là, vous avez visa mususu. Alors l'État tous avons c'est la cause de visa mususu 1 an, 2 ans, 3 ans. Les autres qui mais na 1 an, 2 ans, 3 ans tellement na gina succès makasi bazo benga na okino beta na Zimbabwe, na Zambie, na zokino beta partout. Et na yiko mona lokola même pe na Kenya ezandenge moko. Mais Kabila bandana botama na mona ete. Bandana botama tina vandi les lois. Na bela na ndako spirituel na mona ina misute. Wana 1 na 2007 na yaka la Lubumbashi na betaka musique ya mariage ya Jojo Bandiki. Na 2010 na kendaka na Ituri
navanda kuna 8 mois naoleka ba frontière na l'équipe frontière ya aéroport ya ni Luano ou ya Lubumbashi na temps nyonso navandi nazwaka passeport ya ba congolais awa na affaire étrangère siko na ebite exil yango ezala ndeni po nazobima nakei na frontière ya mabele na bimi siko exil yango ya ndeni te yanola bayimboka yanola bapanzi sango yanola bapanzi sango mokonzi ya mboka uti koleka Joseph Kabila Kabange azalaki chauffeur na yo tote non atikala oza chauffeur na kaide po na vie nanga navanda jamais na Tanzanie po balobaki yango kezalaki na Tanzanie azokumbanga mais na vie nanga jamais navanda na Tanzanie navanda eka na Kenya na États-Unis donc à vrai dire nanu namona Kabila te nanu nayebi ye te namona pe ye te et puis aye na pouvoir nga nazalaka na kini te nga na bima na 98 ya ye na 2001 bosoka kumbanga wapi fonga bima na 98 ya ye na 2001 sikoyo moko tala akumbelanga wapi